Donc la mouke est la mouke est toujours en bon terme, il faut continuer toujours. À partir de Stockholm, vous s'abonnez massivement pour que vous ayez des informations qui toquent. Il y a chaîne Bisso YouTube, Kin Yabana Kin allez. Check. Ya, donc le fils du général Malila Makende, de la compagnie de la révolution à l'époque de Mobutu pendant 32 ans, le général Malila, le grand combattant, monde entier Mubimbeyebi, Babokechua Yambayebi, Bawodombo Bayebi, Nicole Malila, Bébé Malila, Bayebi, partout est dans la l'imbécile Hippolyte Kanambe Ayebi général Malila. Bon, réaction est toujours la mouka est toujours na position na ngoya malamu, donc il fallait qu'à faire la réunion parce que l'union de que soki Félix pouvoir agir au bapétier. Donc la mouka est toujours en bon terme, il faut continuer toujours ba kosala ba réunion toujours parce que ennemi toujours à la kati mboka. Donc, la mouke kufa te. L'ingolo bate que soki Félix a commis président étiquette. Donc la mouke est registré sur te. La mouke est en bon terme avec force. Papa, moi je tombe kolongane la mouke est à pour te. Bon, tout le monde a appelé un mot pour faire repé balonga pe wenga ba Philippe balonga pe pas quoi d'accord avec la vision qu'on fait le midi. Donc soki Moïse Katumbi Apolline Zelanae, à l'omwe, à que nous rejoindre Nani Félix Tshisekedi. Ah, on est allié, mais Bazali, Bamuzitu, Jean-Pierre Bemba, Bondo Bazali. Donc, c'est l'objet d'un peu le côté. Pour le moyen Moïse Katumbi, dans la Mouka, et bouger dans la Mouka. Donc, les gens ont Zali. On a dit, voilà, la question est il y a un peu de Kanda. On est bien que, dans un pion, Nakatia, ya la muka to na pio nano Moïse Katumbi to na pio ya Francis Kalombo zana na kati ya opposition to na pio ya munene obiso to na okroa kudute ke Félix Kilombo Olandi na bakabundi wana ba pio ba monani mais c'est normal Olandi donc c'est tout à fait normal abimisi face na face B ozanda mais yo yabika donc ba bemba wana ba na ba muzitu ba sali pe politique ya trop Olandi ba yebaki déjà que bazana pio moko na kati na bango Olandi le corbeau ou le renard mais papa na bina ok omoni Bruno Chibala azalaika abona papa nani Etienne Tshisekedi que son âme repose en paix nani Kabundi c'est très total en commençant par Félix Tshisekedi c'est très Olandi balakisi biso face B na bango nazolo ba face B papa balakisi biso face B na bango alors nzoka bazalaki teke bato ya IDPS bazalaki me bato ya FCC ça m'étonne beaucoup moto lokwa Kabundi wana avandi mpe na balamer mende bazomela bachampagne bazoseka donc azobeta batour epai ya imbécile Joseph Kabila nanda kuna pamba donc voilà papa nani Molière ayebi Sibino ke Kabundi azamuta FCC IDPS eza na kati ya FCC est-ce que tochango tembe donc ezali kwa kokamwa te parce que pouvoir wana eza pouvoir moko oyo eza commandé par l'imbécile Hippolyte Kanambe papa Molière asololi azapena père moko très intelligent on a dit azana kwa zoba ya papa lokola ya la mère mende to matoi wana lokola makaku on a dit papa wana sololi po azalaka na bango ayeko comprendre ke IDPS eza na kati ya FCC Kabundi azana kati ya FCC Félix Tshisekedi azana kati ya FCC on a dit alors soki ye papa Molière azape na kati ya FCC mais tiko bozoloba pona bango te mais boloba ka pona papa Molière azana raison ya koloba baza ba collabo muto azo diriger mboka c'est toujours l'imbécile politique
kaka ba biloko na moni ba mozole wana nyoso tokolongola ngo ba mozole ya solo ezaka mozole Mobutu Sese Seko Kukungwendu wa Zabanga olandi parce que yazi pouvoir sikoyo il faut honorer père na eloko bana luka ngwana soko tali na ba interview na ezombisa ba interview kango papa na kufaki abana lo baleni donc avant de meya il faut battre premier ministre olandi alors akokisi makambo na ye donc tellement siko babeti bale na Hippolyte Kanambe ayebisi ke bakor nyoso il faut respecter alors il faut avoir la présence étiquette yango na losala mozole na soki na tele donc elobi nango mpe eloko te ba mozole na nyoso tokolongola bandako wana nyoso donc eza mozole moko oyo ekozala eza kaka ya papa Mobutu Sese Seko Kukungwendu wa Zabanga mwa moke ya Laurent Desire Kabila Merci. Martin Fayulu c'est un politicien, Papa Lutumba aza politicien te mais bango mpe bakotaka na bapolitiki mpo oyo oyebi kaka miziki ekoma okende na bapolitiki mpo mwa kwanga eza kote wana soki miziki esimba lisusu te tokomelanja yango na bapolitiki yango mo lelo bawera bamelanja bajime bamelanja bamisie ebele bakota na bamelanja mpo ezosimba te olandi mpo biso mpe libanda awa totelema topekisa miziki donc eloko ezosimba te fo bakombine yango na politiki donc arrivé à Martin Fayulu na Kisasa ekozala dega alors ezaka mabe parce que eza batango jour moko na matanga ya Papa Lutumba fallait pas Martin Fayulu azela nanu matanga Papa Lutumba bakunda Papa Lutumba après sikoyo ye aya parce que batoko sala eloko moko na eloko moko mbala moko te bato misusu bakene matanga bakene na matanga bamisusu bakene na Martin Fayulu ozomona teke eza désordre alors tobi boye général Malila makende alobi boye olandi donc banakin soki Félix Tshisekedi a nommé premier ministre oyo auti na FCC oyo Kabila a imposé ye olandi donc eza lumbe mote donc Congo il faut zika faut tosala eloko oyo basoudanais basali basoudanais balongoli président ntango balongoli président armée ezi pouvoir ti sikoyo baboyi armée ezwa pouvoir mpo po esala transition soki ya 2 ans 3 ans balingi toujours civil azwa pouvoir si lelo bamarche ezosalema kaka balingi te militaire azwa pouvoir mpo babundi tiro mpo balongola nani président wana olandi voilà tozozela annonce ya premier ministre nde sika Tshisekedi akomona mpena face B ya biso face B ya bakongolais face B ya bakombata message nanga clé oyo naopesa na bapeuple congolais tout na bapatriote nyonso ya Congo mboka ezokende bien te mboka ezala mabe toza na libéré te parce que ennemi ils sont d'accord là au Congo tolobaki yango bien te tozoluka président oyo akoévacuole biso Hippolyte Kanambe dans notre pays mais Hippolyte Kanambe il est toujours là Sowe il est toujours là Olive Lembe il est toujours là la mère Mende il est toujours là donc Congo ezali nano libéré te toza na libéré te toza na baumbu mais bientôt là nous serons libérés tokozala libéré parce que Félix aza président étiquette aza président ya bakongolais te makambo oyo biso tosolaki na ye azosalela yango te ye azosala ne makambo Kabila azoyebisa ye alors biso tobulisa Félix te tobulisa nde régime ya Kabila po Félix azali ne un étiquette abotamai président ya république te batia ye kotia comme bakotia mpe papa mokia comme mpe bakotia Koffi Olomide po dakora comme mpe bakotia Jean-Pierre Bemba comme mpe bakotia Mozitu donc abotamaki te kene longine bakomi ye azala président ya république olandi donc eloko oyo monke na oloba eza ke soki Félix a osé kozwa kobimisa
ekouta na FCC oyo Kabila aoblige ye atuke kozala lumbe mwete donc akobama mabanga akobetama na bamboka libanda esika biso tozali po poursuivre ye jusqu'à l'infini. Ouais, Bruno Tibala, ce sont les traîtres. Attends, ça va démissionner. Ça me concerne pas. On l'a dit, attends, traître, le rôle à Kabundi, attends, traître. Donc, Bruno Tibala a démissionné. C'est pas mon problème. Mon problème est d'aller que le peuple congolais a choisi Moutou Oyoye Alingi. Nous sommes le peuple. On l'a dit. Yeah. Le pouvoir s'appartient au peuple. On l'a dit. Au Rwanda, c'est nos Kazaka. Son peuple a voté. C'est ce qu'il dit. Félix, quand on a prêté serment, à quoi il dit? Au moins, le peuple n'est pas ensemble là. C'est-à-dire peuple. On l'a dit. Alors, comme le Mabilo Tibala, et l'Ingi Singal général Mali là, et l'Ingi, et donc, et l'Obi Nanga et le côté, allons-moi, je m'en fous de ça. Publication ya premier ministre oyo Félix bazolamba ye po atela bato premier ministre oyo Kabila oblige biso derrière komona sikoyo esika tokokende na ye tina suka 18 ans Kabila asali tokende ye tina suka azwi moto na ye ti akoma na niveau ke ya kopesa ye pouvoir wana ye sikoyo nayebi te soko asala ta déjà nayebi te. Merci beaucoup. Ça m'étonne beaucoup nayebi te na olela. Ouais, Koffi Olomide, c'est un prêtre, Koffi Olomide. On a un Koffi Olomide qui a acheté à Paris, en tout cas, on a Quadracora à Ozaki, le premier musicien, les musiciens sont en Congo, le premier musicien a osé, Andy Lokole, a osé côté Vinae Angers, Aloba, vérité la carte, il y a RTNC. Mais c'est Koffi Olomide. Sauf que Koffi Olomide a commis dans la musique. Avec ta musique, attends, ce qu'on a Afrique du Sud, général Mali, là, que nous avons un aéroport. On l'a dit. Quand on a un problème dans ma musicien, quand on a un problème dans ma musicien, comment on va quand même la Kanambe? On l'a dit. Comment on va comme ça Kanambe? Comment on va qu'on aime moi Kanambe? Koffi Olomide a libre à Rotambola partout, à commettre ta musique, mais ma musicien, oya ate papa tokolia ye akufa tokoa wera oya ate ouais bamote na neza bamote eza na ngo ko zanga te na betaka mote na Nicole Malila na poto na pesi mote na bébé Malila tipo Malila Léa Malila mama bibi na Paris na États-Unis donc na pesi mote pa ya niki wenyeyo moko bokechuwa ya odombo babe masombo komaneso na pesa mote et pas ya président na biso ba combattant président Mike na pesi mote et pas ya Quadracora Koffi Olomide donc deux fois donc Koffi Olomide ne makambo ba bota mo la général Okelengi bota mo la Koffi Olomide oka elengi moko boye donc la route c'est ne so mo ni moto kwa Koffi Olomide pas comme état président de la République voilà mais mo ke bomia le fils du général Mali la Makende de la compagnie de la révolution